Kinshasa, Congo, Brazzaville, diaspora, partout dans la conférence de fidélité au Bopesa Kambonda, Écolo, magazine d'actualité, édition Asika, Yango et Bandi, vous avez vraiment branché pour permettre que vous ayez information et à temps réel. Avant de faire l'édition de ce besoin d'abord, sommaire boye baké coopération bilatérale entre République démocratique du Congo na Zambie et ça compte ma kitoko na ba secteur et BLP besoin élément ou signature un protocole d'accord entre République démocratique du Congo na Zambie et aussi conseil la ville à Kitwe pour na gérer ensemble la province et Kaboli biso besoin élément ou ba plastique bosoto manki ya ba kirage na ba caniveau pe ba condition anarchique ya on est ezali ko boma ville province ya Kinshasa après Banvula. Montez bande rolanga en autobali édition la biso yasikana élément obebake le chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Auti Koyamba ambassadeur ya royaume ya Belgique na bureau na ya Moussala na cadre ya kobeta masolo ya coopération bilatérale projet ya investissement belge en la carte république démocratique ya di Congo de propos que ya mboka Igride Mateta. Nous avons aussi échangé sur les différents projets sur lesquels la Belgique est très fort investie ici. Il y a les investissements économiques. Je reviens par exemple, la semaine dernière, j'étais dans le sud du Bangui, où j'ai visité une plantation où on transforme des produits agricoles congolais localement et il y a vocation à créer une zone économique spéciale, à développer le corridor qui mène jusque Douala pour exporter des produits congolais, mais aussi à travers le port d'Akoula par le fleuve à amener tous des produits vers Kinshasa. Donc nous sommes convaincus que ce genre d'intervention est vraiment très bénéfique pour avoir toute une série d'impacts pour la population. Vous l'avez déjà entendu parler lui-même du climat des affaires. Je crois que le président a vraiment une volonté de changer les choses, d'améliorer le climat des affaires, parce que si les investisseurs qui sont là aujourd'hui en RDC constatent qu'il y a cette amélioration du climat des affaires, ils vont en inspirer beaucoup d'autres pour venir investir dans ce pays. On a aussi notre agence de coopération bilatérale, Enabel, qui est présente pour tout le volet social. On voit des jeunes, par exemple, qui ont des formations techniques, donc ils apprennent des métiers bien particuliers et quand ils sortent du secondaire avec ces formations techniques, ils reçoivent déjà un kit de démarrage. Donc vous avez des jeunes qui sortent, qui ont appris la miellerie et qui sortent avec un kit pour démarrer déjà dès la sortie de l'école leur ruche et leur production de miel qui rapporte bien du revenu à la famille. Président Assemblée provinciale, il y a 26 provinces, il y a République démocratique du Congo, dans la ville provinciale Kinshasa pour la participer dans l'état généraux, il y a justice, c'est qui occasion de la vitale caméra et la qualité de la présidence Assemblée nationale pour la côté ça va désirer trouver un problème au bazar la carte il y a institution provinciale na bango premier mingi na au état fonctionnement il y a province aux éléments aussi encore écrit dans ma tête. Ndekolangai bondi melangai ke président assemblée provinciale il y a 26 provinces il y a République démocratique du Congo oyo baza a la ville province ya Kinshasa po na ko participer là état généraux ya justice baza kitan ya ko kutana na président assemblée nationale le professeur Vital Kamerhe na esprit ya kotali saye pas si topé difficulté oyo baza nango na prestation ya élus provinciaux pe na situation ya province na mesa oyo bavandi trois problèmes ya makasi nde et le bamaki na moloko ya président ya président ya assemblée provinciale eza bongo banyongo topé reta ya kofuta députés provinciaux frais ya fonctionnement ya assemblée provinciale oyo jusque là bazuka katepo na non respect ya kobimisa yango selon budget ya mboka kotala pe likambo ya renforcement des capacités ya personnel administratif ya assemblée provinciale na oyo etali banyongo ya lifuti na bango Vital Kamerhe président assemblée nationale à la kisi bango ke etumanae eza beaucoup plus budget moko ezala oyo et ko permettre ya ko répondre na poste ya congolais pe ko veye ke etambola malamu kutu Nikoleza Koya akosalisa eloko moko ya makasi na idéologie esangisaka députés provinciaux na nationaux po bazala na esprit ya bomoko bondi melangai ke nyonso basololaki ekosila ekofin po na budget ya loi de finances 2025 bango pe se retrouver avec impact na idéologie yango pe biso tobetisika kambonda.
Moutounio Sani bien que République démocratique du Congo na Rwanda en tout cas tout la raté suite il y a pas des autres Israël Makune la partie est la République démocratique du Congo pe Moutou surtout Ayebi qui tout ça ko luka vraiment qui calme et kota dans guerre et s'il a complètement démanié que Kimia ezonga na bisika au République démocratique du Congo ils allaient menacer na ba agression rwandaise mais il y a pas si peu mal ils allaient couper ça parce que la humiliation comme on a dit gouverneur militaire la inspecteur provincial la police il a coupé ça ba honneur moro le kindelo et pas ya ministre rwandais a outi cause la République démocratique du Congo. Non, non, non. Le président Assemblée nationale Vital Kamerhe a bêté la humiliation, la signe vraiment qu'ils ont rectifié de manière que nous sommes celles qui toquent donc ça impacte la idéologie et la respect républicain démocratique du Congo pour les Amboka Moya Mounine. Élément où tu peux extrait choisi par moi Amboka écrit dans ma tête. De voir que le ministre des Affaires étrangères du Rwanda arrive à Goma, ce n'est pas mauvais puisque nous recherchons la paix, nous sommes pour la paix, mais que vous puissiez lui donner autant d'honneur. Et le gouverneur militaire et l'inspecteur provincial de la police, je considère pour moi que c'est très grave et que nous ne savons pas ce que nous faisons pour terminer. Donc il faut lui dire la prochaine fois quand ce ministre viendra sur le territoire congolais, nous n'avons même pas besoin d'avoir des honneurs quand nous allons au Rwanda et ils ne le font jamais et ils se font respecter. Mais comment nous pouvons vraiment, dans la ville martyre de Goma, nous recevons le ministre des Affaires étrangères du Rwanda et c'est notre gouverneur militaire qui est au garde à vous avec l'inspecteur provincial de la police. Non, ça nous disons non. Transmettez cela à Madame la Première ministre, que tous les députés sont indignés par ça. Nous soutenons le processus de Luanda. Nous voulons que ce processus aboutisse très vite. Et avant longtemps, nous aurons besoin de Madame la ministre d'État des Affaires étrangères pour mettre au parfum aussi les élus du peuple. On vous voit dans toutes les villes. Pourquoi cette réunion n'a pas eu lieu, par exemple, à Mbujimayi ou à Matadi, ou à Kenge. À Kenge, le deuxième vice-président allait les accueillir là-bas et leur donner quelques secrets de nos ancêtres là-bas. Ou à Lissala, voilà, par exemple. À Kabinda Lomami, ou à Lubao. Merci beaucoup. Ce qui aucun secteur religieux à la République démocratique du Congo au comprendre que désordre et makasi au temps la avenir moi même pas 500 mètres au coûte même maintenant 3 ou 4 églises d'où ils ont vraiment occasion il y a malamu là état général ou la justice balu comme mais venir au sein de manière que ba pesa vraiment ba ordre secteur de manière que ba prophète va passer batambu samandenge et sengeli tozo élément oyo ya mona mboka écrit dans ma tête. Mwana ya Congo bondi melangai ke soki otamboli awa na ville province ya Kinshasa surtout okosala constat que ba église ekoma ebele donc bebo pe ba pasteur na ba prophète bakoma ebele koleka mayebo ndenge ebotamaka kati na bango bondimela ngai ke ba faux pasteur bakoma ebele pe bakoma kobebisa société na biso na ba comportement immoraux esengi vraiment kosokola secteur wana et surtout que ba mabota ebele ekoma kopanzana likolo ya ba faux pasteur na ba faux prophète na ba évangélisation na bango ya lokuta kaka na nzela wana tomonaki na ouverture ya ba états généraux ya ba magistrature oyo eza koluka kosembola justice ya mboka mwana mboka Constant Mutamba abetelaki yango bonda surtout na basali ya Nzambe bondimela ngai ke ye kutu ake encore plus loin ya koloba ke ba pasteur mingi baza kobebisa pe kobomba morale ya société nyonso eselemaki liboso ya le chef de l'état na ba participant oyo bazalaki wana abakisi ke procédure ya identification ya ba pasteur na batu ya ba église et kozala mise en place même ba permis de travail et kopesama na mutu nyonso oyo akosouhaité kosala partout awa la République démocratique du Congo nyonso oyo eza kolakisa ke même gouvernement azala besoin ya recadrer secteur ya ba leader religieux po kuna ezala ba désordre boko ya makasi et surtout que
ekoma lokola kopi ya kwanga na dezoto pe lipa batia mwamba ya ofele olali olamuki obimbisi verset biblique musala okendaka te kaka ebele ata okoma kosisala ba église likolo ya kote ya biteya teya nyonso wana eza koboma mboka ba activité ya ba homme de Dieu esengeli ezala vraiment encadré po na kolite contre ba abi oyo eleki tro na secteur wana biso mbonda okolo tobi vraiment dossier oyo eza à suivre yango pe tobetisi kaka mbonda bango bazali ba champion oyo etali social en la kata république démocratique du Congo ezali bongo fondation Jonathan Sango malgré que tokomi na fin de l'année ba question pour continuer mikolo avec contribution à 500 fois congolais par jour et qu'on permette que yo pe la fin de l'année donc le 22 décembre au sepela elongo la baninga oyo babandaki depuis et bandeli yamvula toza élément au choisi par moi la mboka Wilfried Samba ndeko ya Congo papa mama elege tangu esi ebelemi yo moto oyo ozali kolala la pongi lamuka po omona misala kitoko fondation Jonathan Sango aza kosala à travers ba service na ye ebele oyo eza na kati ya fondation yebake na fondation Jonathan Sango à travers FJS devise na 500 fois ya pamba par jour ekosala ke na suka ya mvula yona libota na yo mobimba bolia bomela pe bofete kitoko tala ba oyo bapesaka confiance na fondation Jonathan Sango bafetaki kitoko mvula oyo euti kosila nde biso bamama tosepelaki tosadere na kati tokomi kopesaka mbongo chaque jour nde moto na moto ndenge asepelaki kopesa avantage na nge ezali parce que na mosala na nga ezosala mwa makambo ebele moto aomona kaka biloko eza mibale misatu na mesa biloko moke boye me na nsima nango makambo ebombama ya mwa mingi réunion oyo ya fondation mpo namona baninga nde bakotaki basali bazwi biloko yango ngai mpe nabakinga mpe mpo nameka nga mpe nakota yango nakoti nde namoni ekende bien ebongo na cadre ya baformation wana kutu lala na yo pongi ya babebe po baformation eza ebele lokola make-up na misala ya ndenge na ndenge na oyo etali kozwa mosolo mpo na yo moto ya mombongo ndimela ngai ke soki kaka okoti kuna nyonso ekozala. Je vous informe que soki yo telemi te mosusu aza te biso nde toya bana ya Congo yo na nga tokosala ke tozala bien. Tango tolobaki na projet FJS devise kuna tolobaki bongisa bonane ya bana pona yo mutu ya tembe yaka le 24 décembre ya même année otozali yaka yo moko omona bimona meso ekosala yo bien pona kozwa bango ndimela ngai ndeko ya Congo benga bango kaka na ba numéro oyo pe bakoyamba yo avec impact pe na idéologie na fondation Jonathan Sango pona nyonso ya social yebake oza mobimba fondation Jonathan Sango yonde mosungi ya peuple congolais fondation Jonathan Sango congolais andimi yo avec impact na idéologie yebake misala na yo emonani nayebisaki bino robela basommer ke signature protocole d'accord entre République démocratique du Congo na Zambie na cadre ya kogérer ensemble ba frontière et kabol bis ezali ko betama avec impact na idéologie en tout cas ba makambo sala même kuna na ville ya Kitu la kata Zambie tozwa élément oyo mwana mboka Benjamin Kilunga mwana ya Congo bondi melangai ke masolo esilaki kitoko entre République démocratique du Congo oyo ezalaki représenté na VPM ya intérieur mwana mboka Jacques Chabani pe na Zambie à travers représentant la bango nyonso elekalaki na ville ya Kitwe ezalaki na cadre ya renforcement ya kogérer ensemble ba frontière oyo ezako kabola République démocratique du Congo na Zambie signature na protocole d'accord oyo et où qui intervenir la conseil ministériel oyo ezalaki présidé na ba personnalité o mibale na musala kitoko na ba expert ya bamboka nyonso mibale ba uti kosala po na ko prévenir ba risque ya koloba ke o bokoti na ngambo na ngai donc mutu na mutu ayeba mundelu ya mboka na ye ezape na cadre ya kobatela ba bon voisinage entre Kinshasa na Lusaka surtout na matière ya lutter contre ba criminel ya ba frontière ndenge ba des chefs d'état ya bamboka o mibale balingaki ezala. Dans mon allocution d'ouverture, j'ai souligné que l'évaluation des recommandations
devrait se faire sans complaisance et je m'en suis rassuré. Pour ce faire, un suivi rigoureux est nécessaire pour que la coopération franche recherchée par nos États devienne une réalité. C'est pourquoi, de mon côté, j'instruis le secrétariat permanent Défense et Sécurité de mon ministère de faire ce suivi strict de toutes les résolutions. Au moment où les lampions de nos travaux vont s'éteindre, je voudrais ici de tout cœur remercier tous les experts qui, en si peu de temps, ont produit un travail de qualité qui traduit, certes, le sérieux avec lequel les matières ont été examinées. Pour ma part, je me chargerai de rendre compte au chef de l'État et à la chef du gouvernement de mon pays des résolutions auxquelles nous sommes parvenus en vue de leur effectivité. Bondi melangai ke masolo o eke kitoko avec impact na idéologie yango pe biso tobetisika kambonda ye azali wana mpona kosunga mutu nyonso ozala problème purement spirituel to pe physique ezali bongo les grands chefs coutumier Ibrahim Chams autrement dit baplan so pusani pene na ye ezali possible ozwa solution baproblème ozala yango na nzela ya bakoko tolanda élément oyo choisi par mwana mboka écrit de mateta. Mbote na bino baye bomesana kolanda ngai pe na baye oyo bazwi libaku ya kolanda ngai pona mbala ya sika. Eza ngai le coutumier suprême, le coutumier de la nation, Mala Ibrahim Chams, autrement dit Baplan. Na yo kopesa bino merci, baye oyo bapesaka ngai confiance. Pe na yo kolendisa baye oyo nanu bazwi libaku ya kokutana na ngai te to koya koluka ngai te. Na yango nasengi na bino nyonso bozana ba problème o etali ya spiritualité. Boya na bokasite ya bakoko na ngai boko témoigner lolenge kaka baninga mususu bazoye bako témoigner. Alors na bokasi ya bakoko na biso o tobengi na pouvoir ancestral. Nde tozoye bako sungelango lokola ba problème o tobengi retour d'aversion. Retour d'aversion bisika oyo kimia ezalité entre mwasi na mobali ezala mwasi aboyi mobali to mobali aboyi mwasi ne toze ba kosangisa yango na o babengi na kati ya problème financier na kati ya problème financier bay o bazo entreprendre ba entrepreneur ne toze ba kosunga bango comment est-ce que bay ba ko avancer na ba faire na bango. Alors tozo pesa pouvoir ya domination ya réussite ya succès. Il y a art nyonso aux ala musicien, aux ala côté ya théâtre, cinéma, aux ala joueur, tozo ba kotombola mutu na ndenge oyo ye alingeli. Tozali koyamba mikolo nyonso. Pona bino baye bozuli baku ya kolanda nga ya mbala ya sika. Numéro na nga eza affiché wana. Une fois au contacter nga appel WhatsApp ou normal okoyeba kozwa nga bisika oyo nga nazali. Comme il a fait de l'année, bah prix et matara vraiment le col à ascenseur, bah parents, bah parce que comme tout bah 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 banda pipi, bah kosuka après ministre économie après si compte rendu, il y a rien au bas qui pour maintenir ma solo na au était bah prix des bandes qui fait de l'année tout peu bah bonne année et les gars qui toko na bah mabota. Mais puisqu'on tend vers la fin de l'année, le comité s'est également appesanti sur l'exécution des dépenses publiques. Le niveau d'exécution des dépenses publiques. Vous savez qu'il nous reste 2 mois pour l'exercice 2024 et pour préserver la stabilité qui est constatée depuis quelques mois, la clé c'est bien sûr une bonne maîtrise dans l'exécution des dépenses publiques et dans la mobilisation des recettes. Le mois de novembre est un mois fiscal. Il est donc important que les recettes publiques soient mobilisées à la hauteur voulue, mais qu'il y ait aussi une bonne maîtrise des dépenses publiques, essentiellement les dépenses en urgence. Le gouvernement s'est fixé l'objectif de garder un niveau, on va dire, tolérable de dépenses en urgence, mais il est évident que des efforts supplémentaires sont nécessaires pour une bonne tenue de ces dépenses, surtout en cette période de fin de l'année. D'ailleurs, à ce sujet,
la réunion du comité de conjoncture économique a pris la résolution d'obtenir des ministères des Finances et du ministère du Budget un plan de trésorerie pour les 2 derniers mois de cet exercice, donc de cette année, de manière à ce que nous ayons une bonne prévisibilité de la manière dont nous allons contrôler les dépenses publiques en cette période cruciale de fin d'année. Enfin, étant donné que Son Excellence Madame la Première ministre a signé, et les ministres concernés ont contresigné, le décret relatif à la lutte contre la vie chère, pour faire simple, et qui consiste à obtenir la baisse des prix des denrées alimentaires importées. Il a été décidé pour que ce décret produise les effets dans les meilleurs délais possibles, que le ministère de l'économie nationale, avec l'assistance de l'inspection générale des finances, où vous avez à mes côtés l'inspecteur général chef des services, que l'on puisse donc procéder à la certification des stocks de manière à pouvoir faire bénéficier les importateurs des crédits d'impôt à valoir bien sûr sur les importations futures, ce qui permettra d'obtenir la baisse de ces prix dans les meilleurs délais possibles. Et comme il est possible qu'il y ait un fonctionnement, il y a un groupement, la biso, la chefferie, même un village à travers Mukana Kitoko, Oyo, Mwanamboka Augustin Mungimi, Awuti Kobimisa, Mukana Oyo Soki, Ovipe, au salaire Yango, on peut comprendre, même un nenge, il y a qu'à prévenir le risque Ezala. Entité coutumière de la République démocratique du Congo, vernissage et conseil Mabongo Mokola, vendredi, le 15 novembre 2024, à 9h, dans salle Virunga, Oyo, Ezala, immeuble Tembe, Natembe, sur invitation de et qu'on permettre mutu oya zuyango à côté la carte avec un partenaire idéologique to sommer ngo po et permettre nyonso ezala malom peut éviter ba conflit ezala na ba groupement na ba village topé na ba chefferie na biso. Les accamarons au sein de ce reportage purement professionnel, au mariage, église, politique, cette adresse est qu'on permette que les reportages de la professionnelle et la Mbonda école agence Soko Bengi Bango la primo ko amuke ba ko le reportage purement professionnel. Bana Congo Kinshasa, bana Congo Brazzaville, yo mutu olingaka ba activité na yo eye bana na mokili mobimba. Mbonda ekolo agence epesi bino opportunité ya kosalela bino ba reportage ya kafu. Ezala activité politique, socio-culturelle, économique, religion, sport, conférence. Awa na Mbonda ekolo agence ezo salema avec professionnalisme pe eza na prix moko très abordable. Esuki wana te ende konangai keba na ba reporter ya muyibi oyo bayaka kozwa ba image pe elekaka nango na télévision te kasi awa na Mbonda ekolo agence nyonso ya filmage, modération, réalisation, photoshooting ezo salema avec un partenaire idéologie parce que awa tokanga masolo pena oyo etali image yebake okozwa yango pe ata na format ya YouTube. Olingi oyeba bisika tozali benga biso na plus 243 89 81 81 097 na bandeli lisusu na plus 243 89 81 81 097. Na Mbonda ekolo agence nyonso ya reportage ezosalema kitoko avec professionnalisme et yokanio. Nayebisaki bino na ba sommaire ke ba plastique ya bosoto kozanga kosala ba kirage na ba caniveau topé ba construction ba anarchique nyonso wale ezali ya mabe ezali kosala ke après ba mvula ville province ya Kinshasa ezala inondé ezali vraiment kosenga ba autorité ba kota makambo o de manière ke nyonso ekoma kitoko toza élément omboné ekolo magazine d'actualité et proposer les bino. Ndeko ya Congo soki otali na mai ya njili okomona ndenge molangi oyo ya plastique eza koleka pepelepe nyonso ekendaka kokutana na bisika oyo régie des eaux azwaka misala ya kosala mai po tomela kitoko. Eshane eza na mai ezouta juste na mapango ya bato soit soki mbula esali inondation nde yango ezoya na rivière soit ndeti rivière njili. Ebongo
soki okei na boulevard Lumumba mopanzi ya hôpital HJ kulande somo po okomona masolo eza kobeba makasi et surtout que la rivière Mososo awa plastique sachet na bosoto misusu esalande esika nango ya kovanda awa kutu mai ebungi po na kotika la place na poubelle publique oyo bayaka kobwaka rivière ekoma nango cop ya bato misusu bakoma même kozwa fond ya koluka vina bango à n'importe quel article quel que soit du bois ou quel que soit des babouches de plastique pour mieux être à la maison. Bondi melangai ke bamai oyo etonda pe ekoma na bosoto ya ba faux septique ya ba mapango oyo ezalaka zinga ya rivière po soki kaka mvula ebeti bango bafongola kabanda na bango ekoma kosala somo. Les gens font leur besoin même dans le dépôt. C'est le matin qu'ils sortent maintenant pour jeter dans la rivière, pour jeter dans des caniveaux. Même sur la voie publique en passant, nous pouvons marcher là-dessus. Des faux septiques qui sont déjà pleines et quand il n'y a plus, c'est à ce moment-là qu'ils le dégagent. Vous sentez qu'il y a l'odeur. Cette odeur-là vient de ces déchets-là qu'on jette, de cette matière fécale-là qu'on jette. Et bongo, soki okei na mai ya Kalamu, kuna kutu kolobate, surtout na avenue Bokassa, ebeba po na ba construction anarchique donc bitongela mwanzape, mai etonda na ba déchets ba plastique. Au départ, Kinshasa était appelé Kin Label. Et avec la réalité du moment aujourd'hui, on ne peut pas dire que Kinshasa est Kin Label. Les constructions anarchiques, aujourd'hui pour construire, l'État ne contrôle pas. Et les gens qui construisent ne tiennent pas compte de ce qu'ils font. Voilà aujourd'hui les conséquences. Bondi melangaike, bandaku oyo etonami na mopanzi ya mai ya Kalamu, kote ya Kasavubu na Sendwe, na Pongabi, rivière ekoma nango lokola kanivo pe, ba risque eza ebele po bandaku nyoso oyo ezinda. Awa eza kolakisa ndenge ba rivière ekomi kobunga na carte ya capitale ya Kinshasa. Oyo nyonso eza kolakisa mitema mabe ya biso ba population pe ya ba dirigeant ya Kinshasa po oyo eza kosalema eza komona na ke tolingi vraiment Kinshasa te en tout cas Kedi Kibeni po mbonda nango eza kobeta mama be makasi yango betisika kambonda toki ne sikona province mingi na Congo central na Bazali le population bazali kolela bazali ko mener vie moko ya mabe makasi de tikaka bazali oublier la carte ya développement de la République démocratique du Congo surtout mingi la programme développement ya 145 qui a territoire au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali ko promettre mwana ya Congo moto akosa yote en tout cas soki otamboli na ba village ebele awa na République démocratique du Congo en général pe particulièrement na Mbanza-Lwilo oyo ezala Congo central okokamwa na 21e siècle oyo ndenge population bazali ko vivre na ba conditions moko ya kitoko te bino moko boyo kanenge nini babetsaki mbonda difficultés ebele neti ce dernier temps bamvule nokite donc babiloko nyonso lonaki epesi mwa mobulu. En tout cas, bamatiti aussi tomesana déjà kosala banda bakoko. Tosala kaka bandianga na biso yango tolaka koma batol na biso. Awa eza kosenga vraiment en tout cas il faut kolukela bango ba solution mo kitoko po bazwa pe esengo ya ko vivre yango pe biso. Tobetisika kambonda. Abakisi mvula moka te mvula onzambe apesa ye un bogal bozali komona koksilelo inane Christian Dewa mwana ya Génie Dewa donc ya process ya Alain Dewa bondi beraki mvula moka bakisa bi donc lia komela nyonso eza vraiment au rendez-vous biso pe monda école to souhaiter ba joyeux anniversaire. Oradi mwanga bébé kitoko bozali komona mwana ndeko na biso Capo Joe bondi beraki akokisi mvula moko na mukola lelo donc lia komela champagne eza komela ma donc en tout cas ba bensi ba bébé surtout ya Congo bokele kuna po nyoso je sais avec impact na idolito za élément oyo. Bon, ça se rappel des titres. Coopération bilatérale entre République démocratique du Congo, la Royaume de Belgique, qui toko naba secteur ebele, signature protocole d'accord entre République démocratique du Congo, la Zambie et aussi Salema la ville de Kitwe pour la gérer ensemble les frontières Kaboli, République démocratique du Congo, la Zambie puis Bolek élément ba plastique ya bosoto kosa ba kirage de ba construction anarchique ya ndezali ko bomba ville province ya Kinshasa après Bamvula.
on a bouclé complètement édition Mokole avec un partenaire idéologie. Cinéma caméra, montage et la réalisation. Mais c'est là qui tombe, il y a ingénieur aigri de Matete. Mais là, ça vient toujours. Bon, continuez à s'abonner massivement à la chaîne YouTube Monda École officielle. Et en plus, activité la bino, elle surtout. Bon, ben la biso, tout ça, nous va reporter. Je vais purement professionnel, eux qui permettent que les chaînes de télévision et bien au Monda École, et ça va toujours parrainer na bango. Dédicace spéciale. La chérie qui toko la maman ya mabala basa mabala nazo souhaiter bino ki kimia eza mabala la bino ba baltaliser binoté Balthazar à contre la mabala la binoté ba dédicace spécial la mibala malunga au baba la basa bazo sambele longo de manière que esprit Balthazar est contacté pour République moitié du Congo et kende liboso en tout cas la prochaine manne édition sur Sikaso Kole sur Azomité. Je vous aime beaucoup plus. Bye. Baltalisation et contacté.